Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ya Gabi aye mabe. Balboso na mona ya Gabi aotumboka maza posé. Aobimisa babombe. Nakoki émission wana te. Nakoki émission wana te naotiela bino yango. Nazoela bino ba partie importante oyo namonaki eza important. Mais nakoki awo te. Naseki na émission lokwala. Boyebike ya Gabi mutu aya na slogan ya bitokatokati. Aya na mususu. Abi na munene. Mais nazaki étouffé te. Nazaka solo bika demo. Abi nazaka mutu étouffement te. Abi zaloka mutabela azime te. Ya Gabi. Makambo eza minene na émission oyo nabiki na baya biso nakoko supporte émission wana te nakotia yango ka so namoni place ya kokommente ezali natie pause na kommente to continue. Ya Gabi alobi mutu afingaki ye alobi yalinga mibali baleba te. Ya Gabi nyonso yaka kosala émission akrea mo ya sika totabaka lokwa ndaka bavoisin ezozika. En fait polémique eza nini? Polémique eza boye boyebaka voice ya dada mwana ya mama nabosa nkombo na ye asupporta bagolwa nabosa nkombo na ye mama nabosani dada abimisaka voice mpona sila. Ya Gabi ayaki apesi conseil ya conseiller etu apesa yango siko na TV. Dati ntango aleki epa Vincent bato bandai mpe kosatendre ya Gabi mpe aya aleka agangela mwana to apesa mpe conseil na TV. Ya Gabi alobi ye aza journaliste ya mutu te. Abi a journaliste ya mutu te. Abi ye pa ndimaki te ke dada abi na otala émission nazoka nzoto ba chair de poule. Mais abengaki quand même Dati apesi conseil. Alobi soki muto basalaki émission na Puchu mama bitoka mutu basalaki émission na ye nde abimaka na dada nde babimaka sikoyo yango wana aosalaka ye mutu wana afingaka ye naokiongoka epa ya Gabi na émission ngo awa na bando lekisa so namoni parti wana deja bosi bookaki yango naotiela bino na parti oyo abandai kolobaki abengaki Dati apesi ye conseil. Dati aza mwana ya Dadi Likamba la mutu amema ye na Njonzing donc alingaki mpenza ya Dadi makasi akoya jamais na TV mpo alobela makambo ya Dati mpo aza mwana epuis alobi lisusu aza tala kwa mutu te aye mpo na ye moko abi mpe mpona bato baolobaki no Dati akozwa problème abi akozwa problème te alobeli mpe mpona Vincent abi Vincent botikala omona ye te aloba alobi bino bato boolobela ye bolobela mpe Vincent ndenge asabwaki bombi bongo asilami
tolanda eza mwa molai me na bandokata tena teva likalo bona yango tenga sana kamwe wa olobela lobi yo tane ngatumbi belfi atumbi belfi na s'intéresse tini la lien wala potaka c'est tini la boîte na ka lien l'état zo bakila nga lien na otala lekecho abeninga yaga bina okota nga bite okota bosa nga bite na zotala nanu émission ya dati yele ngabinga mo sasa nga bite otala émission sasa kumta binga nga vale kichu sasa binga kinga wako nene bote na binga ti so ande sasa sa mona ke émission a binga to sa émission ngaba na ibete pourquoi binga to sa émission nga na ibete kina soka ina na porter ba promotion nga na osala na nata kaza mapangwa donc meko belo soka kama émission nga bien sasa binga pona ngo soka pa lobby na ngo ni oncle ya seko kufa ti oncle fa kufa butu na butu na ngo makamba dati ni oncle ya seko kufa omoni nde kosala ke sasa lera yenda tolalaki kuna tokendaki toke mama ye mo totiki na morgue toye tolali na ntongo lelo toya kuna ntongo kokoma kuna okoma nde sasa pa okoma nde esengaki na ye te non na sa kufi mo na sa l'émission après que me condoléances na vie merci sasa kena ye que tu peux appeler à Bengi, moi, on sort la tête, donc les écrits à Bongo. Mais, national landa qui émission dati. Elle a une émission dati. La comélie. Pourquoi tu as fait ça? À répondre à non, tata, trop c'est trop. Oh là là. C'est trop. La vie trop c'est trop. La vie pourquoi? apesi ba raison na ye ba kukai kopesa na WhatsApp na ba message na WhatsApp na lobili ko 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 loba aza mwana na ko ya te na zimi na téléphone dati osali la sonde zo soa makasi pourquoi ya Gabi aye alobi que dati aza mwana mais dada pe tango voice bimara ya mamwasi la ayaki apesaki conseil na TV bato bakoki place wana te mais ça dépend aussi des affinités je crois voilà moi la mama top peut-être ya Gabi na mama top baza penza projeté peut-être ou peut-être apesaki pe conseil pour nous sobayeba sobayoka kaka. Donc en fait ça dépend des affinités en fait, ça dépend des affinités. Oui, regardez. Donc quand exister. Donc quand était. Osali boy pona nini dati kwa ngaza mulobela mutu te c'est ça nazande tata na ye soka sali mabila gangeli na téléphone vous comprenez de toute façon on a gangeli ma essaie sopani tout le monde a sa taille Gaëtan soka vangala loba vangala tala Gaëtan déjà ça attaquaki déjà Gaëtan déjà ça attaquaki après ce qu'il d'état a raison là ozomona ngai dati afandi na plateau ya Vincent waza papa leki na ye leki ya papa na ye oyo bakoli esika moko na dadi afanya lopango ya famille mwana tata mwasi mwana ya mama kulutu soki mwana ya tantini soki nini bavandi esika moko badadi bavandi batata ya Vincent na bapapa bavandi lopango moko badira Vincent nde nataki émission avant azwa dati atia micro yoyokaki yango te c'était mpona basalaki émission bazodénigrer mama na plateau Vincent asalaka pa mama olive Vincent bazwi vie
bazwi vie na bango epa Maman Olive. Vincent azalaki simple journaliste lokola yo. Maman Olive amatisi Vincent na baniveau oyo Vincent komi. Vincent komi okende bapo. Na résumé place on a poto kende mwanoki ya gabi alobi Vincent azali parmi bato oyo Maman Olive apesi vie. Vincent azalaki simple journaliste ka lokwa journaliste wana ayambi ye na plateau. Mais Maman Olive a approché ye a ben pembe na ye. Ba komo voyager na ye bisika nyonso akangisi moi 10 000, moi 5 000, moi 2 francs lelo akoma roto. Komona bato bazo dénigrer Maman Olive. Nde ba sololaki na dati ba ye ko sala émission. Et puis nenga sala na ep émission bongo asila mbomo na jamais Vincent a opé sa explication. So bato ba olobela ye ya Gabi. Ba olobela bango ite po ya sala eloko te. Ya ye ni na kati wana e. Po ya Gabi afingami. Ya Gabi afingami. Bon, ya Gabi afingami. Non l'exa mukie poto kende mwa mbango. On a pesi mino résumé place wana. Gabi tumba ozala victime na makambo pour na robe na ngoza victime je sais pas ce que ozala consciente na makambo oyo batiaka yo na kati mais aujourd'hui na hypocrisie ou soit ozala no victime na kombo na yo tout na makambo oyo eleki atati na Vincent ya Gabi ozate to ko sala émission te na mona robe suna émission te ata live ba TikTok ba bilo wana tout na mona ba yo to sala ngote mais pourquoi oza cité ngaza na clair talandaki émission sera to la Yams, oui, Yams. Namona kai. Yams azo s'attaquer na yo. Azo lo bayo muzo basi ya mambo ya dati oyo. Ya yo nos alterna we mambo oyo. Olobaka dia ba mamungu ikala donc mamungu ba koma kamba na tala ki parti yango mena bosani likamba ngo lobaki. Po na yibi na ngo te. Eza pour me plaît, ce qui est un peu Gabi olobaki boy, bimisa vidéo. Yatinda bato bokota na YouTube bokota pas intel. Bon moi la Gabi olobaki boy. Eza rabongo te. Donc moi la ba preuve, tu muta kati test mo muta olobaki aye na wachi. Alobaso na monoko te. Alobaso na monoko te. Okati esika mo be muta olobaki na émission, ozi kochi. Muta olobi na biko kaso basali ni, ba comprendre ba yoki kino eloba maki. Boy. Wa aloba monoko te. Moi ce que so moni mutu so amesali ko finga mutu amesali ko finga siko aoluka polebe rotuna ye ozo finga Gabriel pona nini siko fo luka lokuta mo boy asa nini acha wana polebe oloba ko fingi Gabriel na kati asali nini aloba ke no te aloba ki boy siko yo mutu oyo yo rotuna bango ke no Gabriel asali nini baye bisa yo chaîne nini o Gabriel aloba ki likambo wana okende ko se retrouver na chaîne wana potala au moins la kialo kuta parce que tellement qu'il va pas pas zonga ka batianga na kati c'est ça donc pona bango ndenge dati alobi makambo wana ngalo kwa naza chroniquer za mutu na France kuna dati ya Gabi alobi aza chroniquer za mutu te izusuwe osali mabe dati olobi boye mpona nini dati nga na konekeza moto te aza mwana ya Dadi Likambala oyo nalingaki mingi na vi na nga oyo amemanga na nzonzi oyo azalaki eme na biso nyonso soki nasali dati mabe na misali mabe ezaka likambo ya kobenga mwana kogaki mwana na privé oloba na mwana ke osali mabe comprendre oloba na mwana kaka ke osali mabe c'est tout c'est quoi le bac na dati fona ko leka mission parole la ndezoswa makasi na balinga pe ya Gabi asalela dati émission pour bake dati tosali bien te ndenge lobeli belle vue cause habite ya lobi non ezalaka likambo obenga mwana mokile nesa bido secret boko mutu na mutu azala na mutu na ye ya Gabi aboyi kosalela dati émission ecrée suka problème bokosisa ngo tozokoba
ya Gabi. Oyaka na ba nouveauté parata on na boyoka o. Na kotako boyoka. Émission na ko ba ke bomoni. Na gangi dati. Ko ba pesa nganini? Ko ba pesa na maboko. Na kana tina ba pesa na maboko. Ya. Nini appelle na yoka pe na yo na teka ni. Na teka tongo. O Gabrieli. Oya ko le émission o lobi mamoli va tonga ki nani. Ayo wali. Mamoli va tonga nani. Belle vie. Yo ça ba bi papa pesa ba argument moko boye. Oyo ke bosala kaka ngana kota na kati. Tabaka. Mamoli. Ala niveau. Yo ko fusa pembeni na yo le masoloni. Tout le monde a kautaka. C'est ça. C'est vrai. Na yo. Ya Gabi akomi 40e personne na oloba likambo. Ke libosa maman livre mutu nyonso akaokaka. Ata bato baosela maman livre émission wana. Maman livre atelema pembeni na bango. Che baosala susu émission. TV pesi bato penza pouvoir ya koloba. Oboso caméra ndenga na caméra na lobby. Ex-première dame à Congo. Na téléphone kutu na nous sommes na mutu mo boza très important ozo kauka. Et bon boye na physique. Un peu de respect à ces mamans là. Maman wana. Bate belé. Le mino ya Gabi banga mutabata mio avec na maeli. Ta masolo. Ya pamba zati. Sino bo Et puis ya azana tako tanga Kongo mutu te tiko kenda Dubai tine to zonga. Atikala koyoka ye abinisa pombo ya mutu te na munoko na ye. Apo. Tofana na epelerni. Tozala na kaka nini toyaka na isika moko te. Tozala kambala moko na ye. Tozala na epi kambala moko. O na so etikali. Tobimaka na pokwa oke place moko boye. Ya fani na biro na ye bino ko soza koto. Ya so na biro na ye ausika. Bozo bila ba ya zo sika na biro na ye. Bino ko place ko vanda bino koto. Ala mutu ke oya kufanda ki bandolo banaye. Yebi maman les gens bazo saka na ibo ikoma. Ça. Respect vraiment. Quel respect. Na ngaya kotonga. E banda ndingini. Yeso bazo luka basalini. Nakoteka na kati. Bango bakaniso ndile mamoli beso kayo kibongo. Mamoli kaza maele te. Bazo bateki bazo pamba ngaya ko bamba. Yo soki alinginga ati kanga linganga te. Okosi. Obimisa video. Gani la vidéo. Atadida sarina na. Siko jobe boya na video. Oyo ngala lobaki ndengwana na émission ngala salaki. Botia total. Qu'est-ce qui fait où ils ont salaki? Là ça la clair. Ils sont tellement banaliste va sala be monsieur na ici. Bato ba comme ça moi trop maman la monsieur belle. Bazo s'attaquer na mon livre. Bazo manquer ba respect. Basara tout la banane. C'est ni à quoi? Maman livre a sali ba mon nini. La ilate. La éviter. Et ba mo toi dans la qui a aucun comme maman livre bazo sunga bato nyonso. Biso soto to batuni bazimbo kuna. Oh bien solo. OK. Batuni bazimbo kuna ibela bat babongeli kuna. Batu bayi minene kuna. On comprend. Ils ont battu bien babongi te kuna. Osomon. Ils ont tela batu soso na vie na ye asimba tata 2000 te. C'est ça. Asimba tata 3000 te kuna zuango. C'est ça. Osomon, azo mériter moi un peu de respect. Beaucoup même. On a déjà Congo. On a un pays. On a déjà pourquoi on s'y bat. Maman va finir de sauter. Asali de ce côté. Asali a mission te. Asali a miné pour la biso. A mon ici sur la boca. Avant ici sur la bouteille, il y a un sac où il y a jeté. On doit éviter ce qu'on fait dans la bouteille la Congo. Tu vas y ok. Donc, ngai la kata makambwana yanga nini o balingi bakotisa na kati juste ka ba finganga donc ka ba finganga kaka na ile na saa mwambali wana te mais awa zo finganga tout le monde azomona
yo ko komboni na kana na yiti ozo comprendre tout le monde azomona bateso bazotala baolo biloko te ngape nona vana plateau te na kufinga ye ata mkomoko te ozo comprendre to bayebisinga bimaka na mwana ya collègue na biso moko ya mokolo ya mama dada mwana mama top ye mutabimaka na yams garçon oyo asalaka émission na kumbe kuna fion nayebika na bitoka kumbe kimi ye voilà vous comprendrez toleka ye mutasalaka ke asalaka ke ye afingaka nga po lokwa ya yinanga lokwa nasala na lobane na PV kino kosala kote lokwa yinanga lokwa bakoma kobima na ye vous comprendre parti yango donc bata famille libota balinga nini ndenge ya Gabi asala mo émission apesa mo dada mo conseil et tout falaka asala pe bongo pe na dati na pona dati alobi boko kololo ye aza journaliste mutu te de lingelo bake ya Gabi lokola dati azaki na ba raison na apesaki po ya kolobela Bellevue apesaki ka conseil na privé aboyi na ya ko défendre Bellevue pour soki ayo gangela dati na TV lingelo bake défendre Bellevue donc Bella mituna où tu es maintenant hein donc on le bela bino que Bella comme na déclin et na moi mutu mo boye sur monique ba argument nga ne la chou ça te convient pas tu perds ton temps à écrire dans mes commentaires pourtant tu as écouté ce que moi je dis ici je suis trilingue je parle anglais je parle français je parle lingala je peux parler même kikongo bobangisaka nga te bobangisaka ngai woni nga bobangisaka nga te nana ari ya koloba commentaire no komaki wana naza na pouvoir ya koefase yango ya kotika yango mpo eza chaîne na nga donc argument na nga na pusaki econvenir no te leka nzela nalobaki onke esuka ya Bellevue tozawa Bellevue akomi na suka moni Bellevue ata bato baolobela ye wana baotika parce que bango bazala bamito bachangeaka lelo alobeli fali lobi alobeli fere lobi kuna alobeli mwasi ya fali lo bazala bamito bazala na position te soki mpe lelo Bellevue yango mpe makambo ne mpe ebele se retrouve na réseaux sociaux ezalaka bakomona à cause ya bamito na opréféré mida na ese soki baosala balive na bango soki oye na mambo asila bakati yo c'est comme ça qu'on se protège dans la famille ya biso ebima te ata ya malamu tobimisa te pourquoi ça doit rester à la maison bino nde boza mayele te so batuti oka moki obimisi toyoka eza enregistré nyonso ya fingaka nga eza enregistré naa nango ozo comprendre naza nango ntango afingaka baloba eloko te ntango nyonso finganga chaque jour à chaque fois naa na bana nanga mibale moko aza na poto moko aza awa ngai ntanso kokisa 28 ans le 15 novembre eta 28 ans asakoli mpe asala box ayebobeta likofi ezososa nsima respect okobetama mpe na ndenge nateyaka ye makambo nanga kokota te okobetama papa ntango yazofinganga ya mosusu bazokanza ondire nde bafandaka na plateau ndenge mutu na bango abimaka na mokonzi moko te na mboko c'est ça po ntango baofinganga bazomona bango ntango alekaka azofinganga bazomona bango bazomona ye ndenge afingaka nga
finga libumu ekweya maboko na ekweya yango nana misuni yango batelemi nana libumu aboti bana mibale nana libumu soko ekoto na moni kwa revolver ebimi moi moke ebimi moi revolver ebimi ok nana libumu nabota bana mibale na ajo na bota na ebende bazwaka so ya kibomwasi te na bomwana soki ezalaki ke nazalaki deja na koli nengane bepete koprotege libumu osala boye naza nanga nini me naza etufe te parti oyo nde ezobomangani amunene ma etufe te yagabi okreaka okreaka makambo parti oyo tolanda nana etufe te naza na kimia mwana sala redicare mosusu akoy na kita ozo comprendre mosusu avai na kiti na biso lokwa liwanga ezoyela ye alobeta demo 3 mopema ilokasa bolingi bato ofinga mama place ezoboma amunene ma etufe te wala alobeli Sarah Tola na neneya neneya mtetufa lokwa mtabelaka azime nazalaki deja na koli nengane bepete koprotege libumu osala boye naza nanga nini me naza etufe te nana etufe te naza na kimia mwana sala redicare me mosusu akoy na kita ozo comprendre mosusu avai na kiti na ye biso lokwa liwanga ezoyela ye alobita demo 3 mopema balokwa mtabela azme nandimi nanga bafinga nandimi na finga bafinganga me aposana te ye azokanga lokwani nazofinga gabriel boye peut-être mutu na ngai abimaka na mokonzi mutu nga abimaka na mokonzi te abima na mokonzi te eza na makambo mosusu eza na yebiso eza na makambo mosusu kaka na kisasa awa so totieli yango mayele motu mpe akokobima te akokobima te akokobima te mais ofandi kaka otali obi merci seigneur motu moko aza kofinga yo oyeba ye te na vie oyo asalaka soki maboke wapi natikala koyeba ye te nga nayebi ye te nayebi nanga te biso moto asalaka te otongi okoma gabriel nana oyeba te nayeba te naskandale na vie ya kosakana te nasali baskandale oyo mwasi nyonso asalaka na vie nasali baskandale okomisanga voyage nga na bandi kokende ngwanzu efungwami sika nga nalia ndaya na 2005 2006 toza deja na ngwanzu bato baoluka mbongo luka mbongo tokende ngwanzu biso toza deja na kati nasali bavoyage ebele États-Unis eza $2000 basaleli makambo ke po 2000 yango ezangi 2000 ezangi te po pe 2000 osuki mosu oveza 10 ans eza neti nazanga na batanga na tako pe kolukaka nazala na bongo te nawelanaka te na katini ya mokolo ekoya ekoya nango ezaka mboka ebelebele na take bamboka ebele bandi voyage tongo bandi voyage lelo te akamboli ebele mibalo bazala kolaka kokrakise bayebeke nazali bomone gabi azala
Bambé, bah, il est belé. Ah, on va tirer belé, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. La bonne na yote, la yébiote, la soana na yote, la yébiote. Ati ba wanga nawe. Afinga nga jour au jour. Tango afinga nga mpalubate. Tango ako répliquer. On l'a bataillé. Bataillé. Na kata makamba dati. Na visa. Na oyo batia biso balobi na biso ozala kaka na raison yaka zwa avocat ezali biso soto tokaka teatre toyebi yango zala kaka na raison naza na baraison na ngai mpe nasi nakenda nango nalakisa eya na mokolo oyo bato bakosentir ke amoni bagabi te nakosamaki Yaboye kaka papa. Dans les vides comme ça. La salle est de l'autre côté. Non, Mozoluka. Vous comprenez? C'est quoi on a kati? Nini. Bon, place wana, il y a Gabi à se répéter qui est un peu trop. Bref, il y a Gabi à comme isko prête. So le mot fingaye, ou accusé, ou le makambu faut en avoir preuve. So ça va preuve te, bosuka nae na tribunal borosamba au funda borosamba bato bazo finga bato pona Bellevue so ba kanisa ke Bellevue bana mukonzi ya Gabi alobi ke Bellevue bana na mukonzi te na mboko oyo na Congo bana na mukonzi te donc tango finga bato na compte na yo moko ya na bato tous bazo ko finga bato pona Bellevue bakota da ba prison peut-être ba bima mais chaque jour n'est pas dimanche. Il y a peut-être que bazoya kofinga ba evi ba se protéger misu ba se protéger spirituellement mais biso tozara na Yesu biso otoza to simba de Jésus Christ de Nazareth et on n'a pas peur de le témoigner même à la télé comme ça. Et ça na batumsusu bazana bisika na bango ba simba ba se protéger mais bi kata to na simbi boy et si mais ça peut batumsusu pe apendo qui est apendo ki aloka na butu siko azoluka na nango akoki kwa mvute malheureusement na réseaux sociaux obota mutu toza mama na ete papa na ete ka ndenge ya Gabi alobi comment tu vas me dire une personne que tu ne connais pas, que tu n'es pas parenté avec vous blaguez avec le sang d'autrui hein ba famille a batu makila o ezali a boyebe sike uta te to makila ezali pa mutu songolo pakala tu viens commencer no mekae Simba Yesu Masia. Faut faire attention. Ya Gabi, li sumunae. Ezara pour aseli dati émission te. Souci na bango ezaki ke asela pe dati émission nenga asela ki dada. Mais siko ezara makamsu to sala au monde sali yango. Mais tu te rends compte bien après que c'était une erreur, il fallait pas le faire. Tu vois? Et quand la même chose se répète pour une seconde fois, au sang au sunde au salaki te, au corriger l'erreur wana mususu au salaki parce que zalaki erreur zalaki mabe. Ni au kase ya Gabi batu babenga ki tel bote ko sali mabe. Babenga ki ya Gabi au sali mabe. Falaki pour l'école mais est-ce qu'on m'a essayé sopanaki. A répétant au souka na dati. A corriger erreur na ça passe. Ça vous fait mal en quoi. C'est que vous avez besoin d'encourager. Ya Gabi alobi batumsu na théâtre ba futara batu ba fingela bango batu. Allez-y comprendre que mutumsu ça soit ko finga na assurance ba pesa ki moi $200 moi $300 pour yo finga. C'est biso ba auto ya tout ça l'analyse sans que tout finga mutu to manquer mutu mon respect. Isa pour la valeur on biso mbongo et ko remplacer mutu te. On respecte beaucoup plus l'homme que Dieu a créé que l'argent. Mbongo yaka. Biso tozwa ba mbongo. Ya okabela ya oteke non, ne la chine otinde lo po finga tel non. Ya okabela muta kabeli yo. Otomo ku tatinde la ngamu ngabina meki non soki roleka po next time na tinde lo ya bien. Asale lo essaye. Ya monta mo pe boye pe boye tant o tia on reine et sauvé. Donc, il faut avoir des bonnes bases, des bonnes valeurs. C'est très important. Suite à ma camboya Gabi Oto, Zelango,
mutu nyonso ayebi nzela ya parquet akofunda justice ezali. Et pour la maramba réseaux sociaux, moi je pense que ça ne sert à rien. Mentalité na biso mo ba congolais c'est déjà terre à terre. Na éducation pe autozoa. Na ba famille on peut to koleli. Mutu musu sa kol na famille bien, mais mutu maman na bot, papa na boteli, aza pe mutu moko aza na famille bien te. Ya on loba toujours que tango za mobalo ana mbongo no, ye ba place ni o tia semence na o. Okoza oza mobalo tango za na mbongo moboti na mwasi mo boye ki dengele zoba aza na moralité te. Apesho mwana ki dengele zoba sans moralité pour maman muta éduquer mwana. Tu vois sa faute na papa peut-être sentiment maman qui a beauté na mwasi mo boye aza na éducation te mwana bimi sans éducation. Mais papa banga za na mbongo mais abote na nani? Na zoba po elo pepe sa mwana mayele za pe mama. Ba médecin ba yebi ango. Maman mutapesa mwana mayele. Alors mibali ba pe ko pona basi hein. Obota n'importe quelle racité. Parce que moi nana ko sa pe non plus tard. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.